Sont permis sauf les incites. Bonjour, bonsoir à toutes les internautes. Ça dépend l'heure dont vous allez recevoir cette émission avec votre humble serviteur Oncle P. La chaîne Abisso, il n'y a rien que la vérité TV. Ah, Tobuka Ralukutate. Ah, to solo la vérité. Ah, to Zapembeni, maman Abisso a se présenté à la découverte toujours. Aibisa Abisso, ma solo nini à Salaka. Maman, pardon, to me kosolo là, na roye la bino. Maman Abisso mbote. Mbote. Maman Abingo na kombo. Kombo nanga, Serge Jackie. Maman Abisso Vandia. Avanda kana kiba. Na kiba eza komini. Mais na habité na mupaya. Ok, maman Abisso aza mpaya. Comprenez-moi balandi papa caméra peut ça mamuke. Balandi nyoso ya rien que la vérité TV. Ah, ça moi moi mukuse maman Abisso awala. Tout ça wenze ya wapi? TGC. Maman Abisso asala musalani. Ateka kaba biloko nanga bandakala ba makayabu. Osai combien de temps na musalao? 5 ans. Kana wenzo. Maman Abisso expliquer biso na moko biloko nayo e utara wapi. Net par exemple ndakala tozumo na ndakala oyo makayabu ba biloko belé bu e utara wapi. Ndakala e utara na Lubumbashi. Bongo ndakala nini makayabu e utara na Libongo. Osomba kana Libongo. Ndakala ozwa kango na ba prix Nini kilo ndakala ezala 80 000. Bongo basi amakayabu 70 000. Ba biloko belé osana ngo pesa biso ba prix nango ba combo prix. Ba combo na prix nango pona mona na ba biloko belé aw. Bandakala ezebele ça dépend ya mike na ya minene. Ya minene ça combien 8 000, 7 000, 5 000. Bongo ça combien 504 000. O ezambisi mikebuka 5 000 na 3 000. Mbinzo 4 000 na 5 000. Bon maman, avant de nous présenter ce blog, tout ça pour ça ba difficulté ni no kutana na ngo ero kendo somba biloko. Exact, na difficulté te. Ko isa tambongo tatelo mo ko isa. Na ko isa kati. Fona obanda na kombe. Ndeni. Ko isa te. So lingi okoya. Oyebi no koteka te. Te ko isa mo par exemple ko somba ba difficulté ero la mukaka ero kendo somba biloko. Aza eloko te. Eloko te. Bon, au fonctionnaire ndeni heure otekaka ola mukaka heure nini pour que somba biloko zonga heure nini. 5h30 na zonka 8h. 5h30 wana banga te. Na banga ni na bimibo na zimoto na kei. Yo banga ba kuna te. Te. Papa kendo otiko te. Abanda otika ngai te. Banda la muka 5h. Obanda musala oyo oputana difficulté na mutena musala. Te. C'est au sambela bien. Ya solo. Avantage à musalo ezani. Est-ce que ba bénéfice tozwa ka ba makele metobaka ka ba biloko aboyi. Izaka bongo. Voilà, tout ça aboyi. Simba iloko oyo moko simbine oyo opesi kombo nango opesi na prix nango bat balanda ngo ba mona ba mama oba oyebike ba mama ebele ba na poto ba mona ngo lisusuté ba nango posta makasi oyebaka na ebite siko na ebisi oyebi ba mona ndakala kala ba mona bito kala siko yo lakisi ba bito oyo eza na prix bo o 7500 pour ça na zo pardon o 7500 o likaya bo 500 je la pour ça na e monana o 7500 suka o 500 ndakala oyo etele bandeliana wana sa kombi 7000 zela oyo to banda na bandela to pusana kuna pardon maman olobi oyo asa kombi 7000 o 6000 o 5000 kuna 10000 pusana pardon zela to bandi ndakala oyo ya mukie oyo oya mukie oyo yango uta Lubumbashi yango nyonso uta ka Lubumbashi na bansense na babiloko mususu siko bambinzo na babiloko mususu somba kana Libongo. Est-ce que biloko oyo bandakala oyo etambola bien la journée?
etambolaka bien kitoko. Chaque jour tekaka bien. Natekaka. On a des messages de Vimba. Ah, tout pour ça, pardon. Ah, ouais. Papa. Non, pardon, maman, non, je minute et belleté. Oh, le bic, oh, le binin. Wana mikebuka. Est-ce que vous tombez la biso pe prix nango? 3000 na 5000 Vous tombez la biso ka ola sabato. Ah. Chaka boye 3000. Siko o boye 5000. Et monani kuna Et bon, on. Oza makasa baluba siko koyeba te. Expliquez biso kasi. Toyeba maman na ngai. Tombola ka bo, expliquez ba. Na tombola nde boye. Yo la sabato. Et ça là ni. Ça songo. Ezalaka na ba malade moko bonga na yebi te me baliaka kaka basangisaka na bandakala na ba makayabu. Et bon, oh. Wana eza mangeni na bachanga kana mbika na pondu. Prix. Ça comme 5000. Et bon, oh. Oza mayebwa pembeti. Mais na yebi nanga kolamba te, na liaki na ngai te. Ils ont combien? Ça comme 3000. Simba bien, oui, koko isa. Oyo, oyo. Na ça comme 4000. Mbizo. Na bangani. Oyo utawa. Kana libongo ti. Kusomba kana libongo. Kusomba ngondeni. Ekolo. Na nyoso na bassin. Na bassin boye 35000. Et bon écolo. Écolo 15000. Bon oyo. Pana ça kombi 4000. Oyo ezani. Mbinzo ti. Ya marque ni. Ya miki babenga ka mbinzo ya miki ezanga mbinzo ya ba. Oyo ya ba nini? Ya ba Congo. Boye combien? Boye 40000. Donc. Olobi? Té. Donc voilà. Non, maman te pousse, pardon. Tu lia maman ta to tika maman a présenté biso biloko oyo. Na ya ko isa biloko ayo komi fota. Bon oyo ezani. Wana ezama yebo mato. Maman aussi pardon. Pousse na sur l'option. Na simba boye. Oyo ezama yebo mato, isa kombi 4000. Yango utawa. Kana libongo, ba biloko to somba kana libongo. Et bon oyo, osimbi atamoko. Wana mwanda. Utaka mwanda. Moyango. On a pris. Ça comme 5000. Et utaka mwanda, ozo yango ndeni. Kasi yaka kana libongo ti. Bon oyo. Wana ya Lubumbashi ndakala ti. Oui. Oui, ça comme 7000. Bon tozana olimbisanga tozana. Wana crevette. Oyo ezani. Oyo eza crevette. Somba kana libongo ça comme 4000. Bon oyo, on a monia. Chilombolombo. Zongo nini? Boteka ngone. Ça comme 1000 francs. Et ça là ni. Parce que biloko balia kati. Lokola baba nini ba ndunda ba matembele. Eza ka bongo. Donc voilà, tout comme pratiquement la souka émission na biso message nous ko lancer na ba maman o ba vanda na ndako. Bande ko na ba jeune fille o ba linko sa musala te o ba olo ba musala o eza musala moya bien te. Na ebisa bango po bakanga ba sala nde musala eza kitoko efutaka nde. Aloba nanga yangwana. Yoso bango balingika pokwa babimi bakina bango kindumba balingi na baba mibali babi musalo eza pona bino ba mama bango bakosala te bango baozelaka libala biso ata ba jeune fille bazali ba oteka ti bongo ye a jeune fille aboti te abali te ye wana oteka mamba na fumba ti siko. Donc voilà balandinyo c'est rien qu'il avait été. Merci maman. Merci aïe. Bonne journée. Merci. Donc yo kutana on a difficulté de bando bando. Opiya ote makasi. Opiya non. Angana sama ya neyo. Nena apostolique. Tikolo babu. Ya solo. Webike makilanga na ekutani. Webi neyo. Na bwa kiloka ile moko. Bwaka kaka. Lelo tosangani nelimwe santu na mawaya nzambe. Solo. Omoni ke toza.
Ya solo. Vous comprenez? Si, na comprendre. Ok, donc voilà, bonne journée. Ah, aussi. Donc voilà, Balandino, il n'y a rien que la vérité TV. Papa Nangai, caméraman, je l'ai ngasko ba image car ya biloko ya maman, ba biloko ya maman awa. Donc binomo bozomo na ba biloko oeza frais. Frais ba biloko frais donc ya ba maman. Donc voilà, bozomo na binomo ko. Donc balobi biloko ya bilubu ya bien awa donc vous s'abonner n'a rien que la vérité TV pour vous voir émission boye pour vous voir émission à la découverte et nzambi vous voir émission à la découverte pour mon arabe biloko boye. Donc voilà quant à moi déjà je vous dis bye bye. Donc je vous dis déjà bye bye à la découverte toujours tout ça bon dans Wenze avec votre humble serviteur oncle P na la Sabino babloko o botika kala babloko bo sala ba commande quoi ça na posa ça la commande ya maman nanga question ya suka vato kabwana ezana mutu akoza libanda ya mboka azana posa asa la commande ya babiloko oyo elanda ye est-ce que ekiko koma pe bosaleli bien ekomi mengai na yebi ndenge ekomaka te mais toza na bantu so luki na opesa na ulakso muntu kwa bando pesa siko biloko no obomba ngo wapi otika ngo kana wenzawa lala kana depo maiba te maiba te bofuta ba taxi nyonsa ba taxi bofuta combien futaka par jour 1200 rakasera zala te ezala te. Ok na mama pe awa azoteka même biloko ke mama na biso toti ko solana oza na 5 bana mama na biso mbote d'abord mbote papa babinga na kombo mama Fanny Meta za mwana commune naza mwana commune Ngalema. Ok mama Fanny Meta salari ngai natekaka na ngaka biloko na nga boye na banda oteka ngo nazoki classe dia ndenge nzamba sungi ngai na sisi pesco talaka ba misala ya te na koma obunda ka boye. Mama Fanny Meta sai combien temps na musala bon musala oyo telmeza pena musala na nga na omeni nango na sai nango ataba 10 ans naza nango kaka yango nde mutu esungaka nga na bana na mwa vie. Ok mama Fanny Meta sali 10 ans na musala o banda na fond combien na banda ka na fond ya $50 nazoke bunda ndenge ezala kaka ba mama loka tozana mwa ba relation na ba mama wana oyo toteka na bango nde so nakei ba mama wana bapesi biso biloko toye nango mo oteki mo kwei mo ka bongo ka tokenda kaka babilo na o eutaka wapi bilo na eutaka mingi na ba province oya biso awa ya nini ya Congo neti province nini euta mingi Bandundu Équateur bilo na ngana teka mingi ngwana. Donc voilà mama na biso pesa biso ba prix ya iloko moko na moko ndenge yo oteka ndenge yo fonctionnaka na tekaka neti sakombi boy toteka na 2000 francs vers oyo 1000 francs kopo o toteka na 2500 tozaka kana bénéfice ka ba 200 francs ba 200 francs ka tolandaka namba mumba 300 yango ka bénéfice tolandaka. Donc au monde oteki mama donné pe le roi ba 200 pe mona pe e mona ndango pe souté au ko ina yo mo ke pe ba na biso ana ba déficit yo oyo ozobunda na ka bongo yango wana. Donc voilà oizani oiza mayebo oteka ngondeki mayebo o na teka ngo na ba sakombi mikie na teka ngo na sakombi na verre na teka ngo bongo ba prix nango eza o 2000 o 4000 o 2000 francs bongo oizani bongo ba mobeso bachaka ngo mingi na bapondu bandunda nde toteka ngo sakombi 2000 vers 1000 francs oteka ka ba mwa ba bénéfice ka ba 200 ba 100 francs ka to Hollande. Donc voilà difficulté ni lokutana na banda musala o difficulté ezebele parce que eza musala o to salaka musala nyonso ezalaka na ba difficulté nango okokende oke omonika mo eloko lobi kuna osutuka orechite lisusu po osutuka boye biloko kuna place bosombaka etika lisu na prix wana te okei boye lelo prix mosusu lobi prix mosusu kama ba fond de risque yango toza nango okende boye makambo ebaluki eza lisu ndenge bosombelaki te siko kama fond wana okende nango susu donc ezongi lisu na se makasi mwa osomba vraiment ndenge tosombelaka eza te yango moni ba difficulté tokutana nango mingi vraiment yango wana. Oza bana combien
ngai naza bana 4. Papa za bomo. Papa zali mais fika misala nde. Au fonctionnant ni na baleki na ngai. Soko jour eza ba jour nyonso ndo tekaka ndi ba jour nyonso nde na ndimite eza ka esengo na esengo. Bon, to fonctionnera lokola to yebi déjà nzambe, to tsaka nzambe liboso. Tozo bunda bunda. Oye oteki osombi mo mo eloko olia mo peso ezate bolali mo pe vi mobimbaka yango wana nde to kende kaka. Donc voilà, maman biso l'acception de bakata kafumbwa balandi nyonso ba ozala posa ba mona maman biso ngo kata kafumbwa na pri yango botala maman ndenge akataka fumbwa. Donc bon fumbwa ndenge so kata bongo ya okati ya prix combien? Fumbwa na ngande na okata ngo boye. Ndenge na okata fumbwa na ngaboye. Nakata kaso na kati so na kati etondi après natandi mopiku nde totanda boye natandi mopiku boye 500 francs. Ok maman, quelque part aux ala fier na musala nazala fier nango makasi po yango nde esala nga yango nde esala nga nazala nango fier vi kaka nde ya bafond ya makasi nde eza te soki vraiment nzambe kana mawa na ye ndenge asungaka bato asungi ke fond yango emonani mpenza ya makasi en tout cas eza mosala kaka ndenge misala nyonso ezalaka. Okay, merci beaucoup maman. Merci vraiment. Message na suka au lancer na gouvernement pour na bino bakote kaka ba difficulté bozala nango. Deuxième message au lancer na ba ninga na ba maman au ba l'émission. Message na ngai na lancer na gouvernement na biso tozapeka bandeko o eza mboka na biso Kongo eza ya biso nyonso. Ba o bake misala boye ba o bake boye biso pe ba mama toye o toye pe koteka toye pe na koteka wana eza wazar te eza pena musala o tozo sala ezo sunga pe ezo iba pe kotangisa bana ezo iba pe kosunga makambo ebele. Alors soki papa na biso président ayebi ndenge nini ya kolandela bamakambo na biso po biloko ekoma soki ye ekokuya na bamama manevre nanu basalisali na ndenge na bango après biso ntango toya osomba eloko malonga tomona eza te makambo wana nyonso toyebi ke président na biso akotika yango bongo te lokola aza na makambo ebele eza akolandela bango mpe makambo ekozalaka na kimia bamama mpe oyo bavanda na ndako en tout cas bavanda te bayaka kato bundaka et soutenir mboka na biso po toyebaka ndenge nini ya komikanga kaka tozala bato kolela te bato ya nini te. Donc voilà, merci maman. Merci vraiment. Donc on peut s'abonner massivement pour partager à l'émission na biso. Donc voilà, Balandignon il y a rien que la vérité TV. Soma miel. Vous s'abonner massivement, vous partagez la émission na biso, vous avez mona ba mbisa koka ba ndakala ba mona bino moko batu ba jeune fille bazoteka de ambiance ya wenze. Donc voilà, vous s'abonner, vous partagez la émission na biso, vous like kaka. Et on descend la force na biso avec votre humble serviteur oncle Pelé du Peuple. Biso toza toujours pembeni ya Peuple. Donc quant à moi je vous dis déjà bye bye, à la prochaine émission. Bye bye.